IDPS ezali misato na ebite soki scène ça et ça qui scénario parce que mutu lokolo olenga nkoi azana mobilité te bazala ki basami balibanga ba Chibala bango ba Félix okokuta ka bakapika okokuta kaka bango na bango kaka bango na bango ebi calcul na bango calcul ezali na bango ezanini calcul oteke la Moïse Katumbi IDPS ko sala Kabila kine parce que dauphin ya Moïse ya Kabila eza nani Moïse Katumbi ebani bakutana ina Kagame na Kabila na Zambie na bi ministère intérieur ayebi ba IDPS misato justice ayebi ba IDPS misato scénario na bango wana basala profil les alakate ba ke ba lokoti kaka boye candidat à la présidentielle c'est ça ba aventure suki na tangu ya Kabila to sangana bona balingite dernièrement on a image Masolo yakina avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi tozalara toujours wana et puis tu sarabino toujours beau s'abonner dans Info16 parce que ben information insilité ba masola ko beta peze belé tozakana besoin vraiment beau ala informer na bandenge nyonso et en gros monde na biso lelo lisusu wa tozongeli ndeko Medar po to wuti ko sala ba interview bolandi yango pe na ozali Info16 bomoni ndenge to kitaki na siège ya IDPS na 11e rue na permanence et si quoi puis congrès extraordinaire où ils ont organisé kuna mais IDPS ezaka ya Félix Tshisekedi te Félix Tshilombo IDPS eza ya El Moubaki ezali ya Bruno Tshibala pe ezali mais to kamwe pour congrès salami il fallait au moins ba pesa ba invitation soit ba intéressé ba lukana no conseil ya ba mikolo bato penda ba vanda ki ne Etienne Tshisekedi ba yebi ba former ba makambo belé na o ezali parti politique wana tel que président Moubaki mais to moni ba intéressé Valentin Moubaki te et puis ba tiki ebongo yango to ye awa nande komeda to mekana kutuna est-ce que bazaki au courant ya congrès wana est-ce que bazwa ki invitation to bazwa kité et puis batiki bango kaka boui. Bonjour de Komeda. Bonjour. Avant de répondre à mutuna na biso to yeba soki bozwa ki invitation ya congrès extraordinaire où est organisé actuellement na 11e mairie na kosenga na nu o pesa bandeko bazolanda ombote pe bato balingaka o baze belé makasi moko abenga kinga lobina lingaka toujours de Komeda tango azoloba aloba rapenda ba vérité sala biso bien ebite soko pesa bandeko bazolanda ombote. Merci balandi nangai na Info16 na pesi bino nyonso mbote mingi bo baza na kati ya mboka na biso Congo démocratique pe bino balandi nangai na libanda mboka na pesi bino nyonso mbote na kolinga émission yo bolanda ngo na bokebi nyonso. Voilà, n'habite soko répondre déjà na mutuna na biso actuellement parce que le lieu est deuxième jour ya congrès to wuti na 11e mairie et sika congrès zo sala matomeki un peu kozwa o ezali ko sala ba interview na ba autorité baza kuna et puis na quelques combattants toyoki jusque là IDPS El Moubaki et sika oyo bino bozali eza même pas représenté là-bas to ebite est-ce que baza ki invitation te tondengeni. Merci. Ce que le résultat statutaire te na ebite ce qui représentation ngo bazolega ya modèle nini nga na ebite na banzi bo uti koleka wa poso kutelekite na lobaki ya solo ke na ebite soki na mutu soki na makolo soki na katikati ya fonctionnement IDPS eloko wana okuti na ngo et d'ailleurs ngai naza na posa susu kolobate parce que ba IDPS ezali misato na ebite soki scène ça et sala ki scénario parce que mutu lokolo olenga nkoi azana mobilité te mutu akopesa ba liste ya ba parti politique na kokende nango na élection ezali ministère intérieur na ebite soki scénario bazo sala c'est-à-dire ezanini ba médiocres se sont retrouvés tous ensemble dans une même marmite et eza eloko kosala nango commentaire te to kokende nango kuna na nini biso to sala ki pa ya kolakisa ke il fallait commencer par l'unité bango balingi te ba image ezali na banzo yo moni ba image ezali kambo ya kobomba te nana kobomba soko bazo kosa bakosa mutu auti mutu ya tukutuku na bato baza sincérité toko sangana na bango ndenge nini basala masano na bango lokola ba mesana ki babanda ki complicité ya kobometien tseke da partir ya Ibiza ils se sont retrouvés talaka ba place bazo kutana bazala ki basami balibanga ba Chibala bango ba Félix okokuta ka bakapika okokuta kaka bango na bango kaka bango na bango ata ope masano na bango zo salama ce qui théâtre de chez nous na yebi kututé alors wana esukeli bango biso toza kuna te toko beta susu masolo wana te ceux qui mona mboka Valentin Moubaki azali
na oyo aza reconnu UDPS peuple bango soki ekozala UDPS famille biologique wana etali bango scénario ezosala makuna eza scénario muto abi fonctionnement ya UDPS muto ayebi charisme ya kozala membre ya UDPS na fonctionnement nango je pense participer dans des aventures ezali mawa mingi na soni. Mais tango bino awa bozo bengango toujours ba aventure mais bango kuna baza ko avancer ndeko Médard. Déjà là baza na ba projet na bango o déjà za bien établi pour na ba élection zo ya déjà baza na ba projet de société ebelé et na minute oyo ba lobby IDPS eza kaka moko. Tango bino bozo bazo sa ba aventure mais bango ba lobby IDPS na minute oyo il faut to reconnaître kaka IDPS na bango ya 11e mairie ba IDPS ya Mubake IDPS ya Chibala bango ba yebi yango te et puis ba sengi na président oyo aza eli lelo na kombo ya Félix Tshisekedi ala de la dossier de sorte que IDPS etika la moko ba misusu soki bocha ba kombo na bino nani Chilombo nazo kamwa so lobby Chilombo président ya bango scénario na lobby na ministère za eli 98% ya na yo na ministère ya intérieur ba IDPS ezali misato na justice ba IDPS misato Chilombo aza na IDPS Chibala aza na IDPS Mubake pe aza na IDPS ozola ndanga malamu oyo basali ezali likita ya esengo na bango na mabe bazokende soki azosala précipitamment ba onyonso parce que récompense ya liwa ya Etienne Tshisekedi sengele elakisama Sami Badibanga abimi premier ministre Chibala ye wana za en cours awa bazoluka lisusu nini po yepe aya ba voter ye ba nommer ye premier ministre à travers monsieur Kabila po basa la référendum to ba lekanini ba boma IDPS malamu mais ezali wana te biso kuna na kati na bango tozali te importance na biso na pesa ba clarification parce que na pesi ba clarification na modèle nyonso sengeli ba oyo bazokende na tribalisme très d'accord ba oyo bazokende na amitié très d'accord ba oyo bazokende par exemple na fanatisme wana etali bango mais UDPS nazali koloba ezali likambo ya idéologie et oyo esengeli toto sana kati ya ba texte na biso parti ndenge oyo esengeli parce que label pe ezali kaka moko mutu moko te na ebite ndingisa oyo mutu akoloba ke IDPS ko sala boye to kende kokanga Valentin soka za na activité à parti to kende kokanga ito sala boye na ebite kombo nani na bi ministère intérieur ayebi ba IDPS misato justice ayebi ba IDPS misato scénario na bango wana basala nazo koloba d'abord c'est vous la presse qui faisait la honte bozo désorienter peuple congolais ozo ya koloba makambo IDPS yo même journaliste oza atana élément ya IDPS te ya statut ya IDPS te nde le kozo sala parce que vraiment musala bozo sala eza nango esengete voilà yango na nde na répondre que ezali musala na bino biso nango to ko s'intéresser na ni parce que ezali musala na bino presse musala bozo sala bozali désinformé alors Gaï naza na commentaire mingi ko sala te pona likamona parce que likamo ezo le kawa il faut koyeba IDPS na muzindo na lobby les médiocres se sont retrouvés dans une même marmite et sengela bakutama basa la scénario na bango na 11e mairie est-ce que ça problème tant babanda ke ba ibiza mama kamunyo so ça problème bande ko bolanda ka bolo bakalikam pona je vous dis que likambo ezo ya il ne se retrouve pas yango na il fallait ba agitation nyonso IDPS ça la scénario na bango pour la dernière donc récompense avec la dernière personne ezali nzela ya Chilombo po lolonge babanda ki na Sami Badibanga baye na Bruno Chibala il faut ya sukisa po ba kokanisa ke ba ko faire traverser Kabila 2018 po akende na baventure na 2019 et ko salamaka nkolo côté. Voilà tango en fait mutuna na biso na bité ceux qui peut-être ozaki convaincu na réponse na yo tango Valentin Mubake avandaki mingi na papa na biso Etienne Tshisekedi. C'est vrai que azaki muto yo pe papa na biso abandai ko linga mingi parce que abandai ko réfléchir bien azaki pe maele puis asunga ki na makambo ebele. Sikoyo IDPS ya 11e mairie na minute yo balobi bango bazo reconnaître IDPS ya Valentin Mubake te. Tango bino boyoki yango est-ce que ko betla biso origine kombwane bimana munoko ya yemoko Etienne Tshisekedi ke IDPS to origine ya kombo IDPS ezalaki ndenge nye kosa ke bango babo est-ce que za autorisé bango babo ya kombo IDPS na bino batumsuso boza bana ya Etienne Tshisekedi yo ko tuna nano te ke ndenge nye ezaki IDPS kibasa maliba IDPS Tshisekedi fallait ko ye bango to kombo IDPS yango soke Kelamaki na mutumoko IDPS bazalaki 13 pères fondateurs
et puis nazo ba kombo IDPS uta ki na mwana mboka Etienne Tshisekedi TP en son âme IDPS je pense muta pesa ki yango kombo ezali ngalola mpandanjila ye muto kombo wana uta ki na likanisi na ye est-ce que nazo yebate bato yo bazali na bozangi boyebi to kozanga koyeba makomami ya IDPS ndezo se kopesa bango difficulté pona ko sala vraiment rempart ya kitoko lolenge IDPS ezo etambula pe ndenge pe ezo tambula ndenge tambula eza batu kozanga koyeba surtout nazo ba bino ba journaliste na yebité ba journaliste ya Congo démocratique soki bozalaka réel ya presse vous faites une grande honte lokola ba journaliste lelo avec Moïse Katumbi avec Félix Tshilombo parce que bazo pesa mingi na kati na bango ils sont corrompus mais la réalité du Congo démocratique la réalité au sein de l'IDPS ezali pas si pour mon vraiment moto à décortiquer ngo kitoko pour peuple congolais azala orienté na ba information exacte c'est très difficile na bino mo ndebo tozo compliqué mais to yebi o tozo ba c'est une réalité de l'IDPS qui est vraiment oyo ba loba wana ya bango ministère ya justice nde moto apesa ka agrément ezali ye azolo ba wana ye muta pesa ka agrément ya parti ye muta pesa ka yango biso to bano travailler na agrément moko oyo na IDPS Kibasa IDPS Tshisekedi na ngo moko pour na jurisprudence o esalama ki surtout tango ministre ya intérieur ezalaki Théophile Bemba muta salaki eloko na obike pona kokela ba problème na katité ko kabwana te ko bunda te na kati photo sala eloko ke ba sala kaka même ata na label moko lelo yoko yibisanga eloko nini contraire nango nazali na sengo parce que les médiocres devraient tous se retrouver ensemble nazali na sengo voilà na habité ceux qui de coméda okoloba nini pona ba congolais oyo baluki ba soutenir à 98% est-ce que IDPS ezaka parti oyo ya baluba oyo tobengaka ya baluba to eza pe na besoin esangisa bikolo mususu parce que tomoni 100% ya bandeko oyo bakendaka na ngambu wana kuna bango na bango kaka bawewa. Merci bien. IDPS eza ya baluba te IDPS eza patrimoine national IDPS eza li parti national IDPS eza li ya ba congolais alors ceux qui bato bazokanisa que ezali à caractère héréditaire c'est-à-dire à caractère que ba bénéficiaire to parce que mwana mboka Etienne Tshisekedi akufaki yende mutazalaki président oyo akuti décès ekuti ye que ba bénéficiaire ezali biologique fils biologique na ye eza nulle part dans nos textes du parti c'est nulle part eza na place mon côté c'est nulle part voilà natango na habité so eza ba vérité mususu parce que biso to yaka c'est vrai que des fois ozo accuser biso ba journaliste to lukaratos à l'informer et tout mais déjà présence na biso et pas na bino ezaka pona ko luka to za la informer na auto yebité en plus non seulement biso to za l'informer mais to informer bato pe bazo landa biso na makambo ba yebité likamba IDPS ya IDPS e banda kala manque ya unité na IDPS et bandi mwakala et puis je pense bien que tozuyo pe mingi pendant la émission na bandeko ba mesana ko landa na info 16 baza informé mais faut ko yeba que chaque jour tango be émission ekotaka et là pe na bato pe bazwaka pe na tango wana kaka na minute wana pour la première fois mais baza na besoin ko découvrir ba vérité o etali makambo ya IDPS yango mona rabiso to lembaka te tango nyonso to lukaka yo tango nyonso to kozwa mutuna moko ndekwa tunaki na ozali site na biso epi to memeli yo to tuni yo sikoyo awa IDPS elingi koma IDPS dirigé par Félix Tshilombo président Mobake ti sikoyo tango a prendre nouvelle wana a milobeli nini et puis participation na ezani parce que azana mot à dire na kati ya parti politique IDPS parce qu'il a fait beaucoup de temps avec le président Etienne Tshisekedi. Est-ce que le président Mobake Valentin a s'intéresser dans des bêtises inutiles? Yokani si kozongisa dans des bêtises inutiles, Valentin Mobake va se mêler. Valentin Mobake est incomparable dans Ndenge Totikali. Ndenge Totikali, Valentin, même de son vivant Etienne Tshisekedi, Valentin faisait la fierté d'être collaborateur d'Etienne Tshisekedi. Et même aujourd'hui, Tozoloba, Valentin fait toujours la fierté. Il y a comme on a que IDPS, ce ne sont pas ces aventuriers. Au Bakenda qui Kobanda Ibiza, ils sont partout dans le noir. Tant que Bazo Zambongo Basignaka. Oh, Père Akosaki que Valentin est allé chercher un poste chez Kabila, c'est faux, archi faux. Na lobby na yo.
Valentin Mobaki akoki kusemela akoki kosala pe eloko peut pour na bato parce que to lobby ministère de la justice na ya intérieur bazo reconnaître ba IDPS misato. Valentin Mobaki azana IDPS Chibala na Chilombo soka sali soki bandeko oya munoko mboka bake ko sepela pona masano na bango ya pamba basala yango mais congolais oyo bongo ezo sala ayebi ke IDPS ezali patrimoine national masano wana ezali masano na bango et pe d'abord soki bake lelo eza statutaire te eza lolenge na bango ya masano mais soki muto ayebi ba texte IDPS akoloba eloko wana te eloko eza non respect ya statut donc laxi que congrès salami wana eza non respect ya statut parce que na kati ya statut eza te ba collaborateur bato boyebi statut malamu bato penda boyebi mibeko boyebi ba règlement nyonso ya IDPS tango boyoki eloko ya boye et salami reproche na bino kozala nini na parti yango na lobby na yo c'est très clair parce que lobby bao bayebi IDPS malamu na lobby ke o ezo salama ezali yango te ezali statutaire te c'est-à-dire bazo salaye bazali ko sala passage en force ki aleka na IDPS wana Chilombo bazo basali passage en force aleki na ye na bango na objectif oyo bango moko ezali bien énuméré bango moko bayebi yango objectif na bango liboso oyo ba meki ko expliquer biso tango to komi sur place wana ba biso que tango Chilombo abimi président boya IDPS parmi objectif na bango eza na décembre awa azala candidat présidentiel na kombo ya parti ya IDPS tikako donc bino bokanisi profil ezalaka te profil politique to profil intellectuel ezalaka te na mbuya mutu ezala kaka boye lokola mboka bazali kokamba ngo na masano profil ya mutu ezalaka te profil ezalaka te bake balokoti kaka boye candidat à la présidentielle c'est ça ba aventure suki na tango ya Kabila. Le Congo doit diriger avec la personne qui est crédible. Il a un profil significatif et justificatif. Ozola nangai les hommes masanoté toujours ça là que mboka ba dirigeant na masanoté eza Congo ya batu et puis Congo na lobby suka ya masano et suki na mese Kabila. Bandeko ya 11e riba yebisi biso babi Félix Chilombo ayebi diplomatie malamu ya mboka o na politique soki ba lobby maman na linga ki koloba yango te parce que yonde oye ko surprendre nga na diplomatie ya sali lelo si réellement il était diplomate ayebi diplomatie yo mon panzi sango zaki sur place au moni corps diplomatique ni na kati ya congrès wana pesa nga réponse soki omona ki yango ngana lobaki il est diplomate et il va gagner pesa nga réponse yo muto zaki ngana kenda ki kuna te parce que je ne peux pas m'engager dans des bêtises yebi sangai omona diplomate ni pour te faire voir que rien n'est là pour la question que loko izate pesa nga réponse omona ta corps diplomatique mo kuna yebi sangana omoni nani azali elingi koloba masano na bango ata attaché d'ambassade ya pamba omoni ekuna komone nani bomoni nani kuna ndenge basala ki Bruno Chibala meme mana yepe ndenge moko alors na lobby ya solo lobby oh ya kolobana on dit que il est vrai mutayebi diplomatie na tuni yo en commençant par Kinshasa on a tant de chancellerie onios na Kinshasa aw omoni nani corps diplomatique kuna na kati na basano na bango pam nani azana kati ba diplomate nyonso bayebaki pe bayebi yango to bayebi que ce qui devrait avoir lié à l'IDPS rencontre moko c'était pour l'unité mais le kola balingi eloko wana te masano na bango ya pamba alors baboyi ko crédibiliser eloko wana que c'est une aventure yango no mona ta mutu moko kuna na date qui ira prendre des bêtises ya risque ba bêtises wana pour témoigner quoi namoni penza makambo oyo ezo pesa penza de fois ezo matisa penza baneur ezo pesa mwa kanda parce que tango bandeko oyo bazoloba ke biso nde bakolo IDPS koto mususu pe bakolo IDPS bazali mais faut koyeba bakolo IDPS baza banani penza ba o nde bavanda
na yemoko fondateur ya IDPS Etienne Tshisekedi bango nde tokobenga bakolo IDPS parmi bato wana bavanda na ye bayeba mayele na ye bayeba penza oyo ezalaki makambo na ye nyonso Valentin Mobake pa azalaki na kati mais na ntango oyo IDPS ya 11e ri et ignorer existence ya Valentin Mobake pe lobi IDPS na ye oyo asala alongola yango na komba IDPS parce que bango nde bakolo IDPS batelemi na ebite lelo émission ezalaki vraiment mokuse tolingaki tozwa kaka oyo ezali message très important capital na epa na yo ezali point de vue na bango soki ba point de vue na bango na lobby crédibilité to agrément to reconnaissance ya parti politique c'est le ministère de l'Intérieur tant que ministère intérieur le lobby que IDPS Chibala IDPS Chilombo IDPS Valentin Mobake alors kuna Valentin Mobake yako kende koluka nini tongande komedar na kokende koluka nini kuna parce que moi je suis avec Valentin Mobake mikoleleki yango eza likambo lobelaki yango déjà mais na kozongisa yango mikoleleki awa to landi va même na ba communiquer batindeli biso awa du côté presse président Sensa a recommandé à Sengi na ministère intérieur ba reconnaître kaka IDPS moko ya Félix Tshisekedi mais yango nazoloba c'est-à-dire Sensa lokola ezali cercle ya likufi ya ba politique nyonso ya Congo démocratique o ba banda ko kosa na ke bazali ba opposant ba nazoloba yengeleki mwana mboka Valentin Mobake bazalaki na Sensa bake na ministère ya intérieur boni buzoba ya modelo oyo donc na mboko bato mayele bako ozala te kaka na ba scénario na lobby ba médiocre bake ko kuta na bango nyonso esika moko hein oui salami oyo mwana mboka Valentin Mobake akutanaki na olenga koi akendaki ye moko te mama présidente ya comité préparatoire ya conclave azalaki pe na bango hein na masolo est-ce que ezalaki bongo na zinga na ye ba conseiller juridique bazalaki te tel que ba professeur nani Lumano est-ce que bango bazalaki te tel que nani Mampuila soy mama Mampuila bazalaki te ils étaient sur place boni lelo yo makambu ya soni ezoleka na mboko oyo baza ba juriste minene pona nini bêtise oyo c'est-à-dire un groupe de médiocres se sont retrouvés avec un résultat de la médiocrité yoko yebisanga nini conglomérat de médiocres bakutani il fallait basala ka scénario na bango vu que toujours comme appelé na suka entretien na biso na ebité ceux qui peuvent nous acquis na message moko vandio na motema suite ya makambo nyonso ezo organisé na IDPS sans pour autant quoi associer ba parmi bato bayebi IDPS malamu et koza na besoin penza ya ko bimisa yango et que peuple congolais nyonso azan étranger alongola ignorance na kati ya mutu na ye na o etali makambo nyonso IDPS ko lancer message wana direct photo te bande ko bolanda ngai bien omoni lokola Congo ezali sous occupation même ya Rwanda banani bazali ko encourager yango ce sont nos frères congolais ba parti politique oyo ka mingi ezali rassemblement et bandaki ko benga ce sont des opposants ceux qui bango nyonso ba aventurier wana na lo bango eza passe na motema sous occupation balingi te Congo elungwa na sous occupation bande kuna biso bolanda malamu balingi vérité salamate c'est ainsi bangonde baza auteur ya ko soutenir M. Kabila pour asala glissement ce qui nini or que to komi na suka la meilleure solution de se retrouver UDPS est un patrimoine national 3 UDPS la meilleure UDPS avec Valentin Mobake UDPS le peuple nde UDPS le peuple ya ngonde ezo demeurer vraiment na kati ya bongo pe na makanisi pe na komona musika ya Congo démocratique et pour na kotambola nango avec Valentin Mobake c'est UDPS du peuple makambo na bango ya pamba wana ezali soni yoko yebisanga nini tozobo ya sous occupation bango nyonso tala bango nyonso na Afrique du Sud na Moïse Katumbi lelo lisusu o bazo sala est-ce que bande kona biso bayebi ke en maintes reprises oyo bazoloba vérité ko yebana abongo lelo ndeko Kabila soka kei bango bako résister parce que ba o nyonso zoko yoka o balutundula o ba Eve Bazaïba bango nyonso sont dans le même système ya médiocrité ya Sony na ba kamere oyo azali chauve-souris politique yoko yebisanga que ce sont des politiques na mboka oyo modèle lokola oyo bazoko boya to lungwa na sous occupation
mais eza te suka eza na bato oyo toza na bango parce que Congo démocratique esengeli ekangola matoke na yango liboso bandeko na ngai tofungola misu na bato oyo bandeko bazali komona te nayebi te soki oyo ezali kati na bango soki vraiment patriotisme ezali to combativité ezali na système oyo ya bandeko bazo memela biso awa nayebi te soki eza na mitu ya bato eza pasi surtout bino bapanzisa bozo kisa bato soni na mboka oyo bino bozo kisa bato soni likambo bozo sala nayebi te soki lobi nango parce que ngai nazo sepela lokola cardinal Mosengo alobaki les médiocres dégagent. Les médiocres dégagent, bakozala arrêter même dans la transition et sengeli bino bandeko na libanda boye ba match ezo betama et sengo mingi parce que tozomona makamu malamu oyo mwana mboka atali azali nganga nzambe cardinal Mosengo et Salama et à cause de la vrai numéro 9 oyo à côté ba but à n'importe quand et à n'importe où na position aux anango pour toi écotique à la vide pour attaquer babi ezali vraiment na Sengo mingi parce que bo soutenir bango wanande ba kopesa Sengo ya Congo démocratique peto longo na kati na occupation otozanango bandeko bana poto bandeko ya libanda botala vraiment oizole kanamboka na biso Congo démocratique mawana soni miyibi eza kitoko te bino bosimba bendele ya kokwea te kaka ndenge bino botelemi boye babango ndenge bazali. Voilà, quelques dédicaces na bandeko ba mesana kolanda o mingi. Merci nazali na sengo ya kopesa ndeko Edi Mbote na Canada, ndeko Edi Landa et pe loba nazali na sengo na bino nyonso nazali na professeur Kiringa nzela ya conclave monani penza na sengo nyonso pe na kimia nyonso ke fungwa misikoyo docteur Vango na Afrique du Sud bomoni nzela ya conclave na biso et pesi elonga ke ya solo il fallait to banda na unité yango tozo banda na unité pour to kende parce que ezali eloko ya ba peuple congolais au Tobengi IDPS ezali parti ya congolais to bandana na nzela ya conclave na pesi mbote na ndeko elombe na pesi mbote mingi elombe na Suisse na pesi mbote mingi na pesi mbote na ndeko JP Manga conclave za ya biso papa Nestor ngoi vraiment to simbana bomoko makasi wana bendele wana to ko isango te docteur Mabondo esengo mingi pona yo to simbana tozala bomoko bino lokula bozana libanda mboka na biso tozali awa mama Louise ya Nzambe na peso pembote mingi mama Madonna na kati ya Londres na pesi bino mbote mingi ndeko ikala ndeko na ngai ngwemi esengo pona bino totala nzela oyo ndeko medare songa nzila nazali koloba kaka po boyoka isika biso tozali ekozala mama Zizi na peso pembote mingi bandeko nyonso tamu susu na bosana ki bakombo esengo mingi ndeko bili na kobosana kayo mokolo moko te nazali ko peso pembote mingi et pe tozala biso nyonso esengo na bomoko po Congo démocratique to longo na maboko ya sous occupation Congo etikala ya ba congolais biso moko. Voilà, grand merci na yo ndeko Medar. Na ndengo ya mbaka biso tango nyonso tulukaka yo pona ko meka un peu ko éclaircir congolais yeba mwa makambo mingi nesika ignorance et ko vanda bango na mitu. Sinon merci beaucoup na parti IDPS El Moubak o ming to bengaka IDPS du peuple je crois. Merci beaucoup na bandeko nyonso. Na ba bazali banda na ebite soki pe moyen zalaka bandeko mususu bazali banda pe basa déré à partir na bino parce que babi IDPS ezane na Kinshasa. Non. IDPS na lobby patrimoine national. Nous avons 52 fédérations. Il y a ma Kinshasa bureau. Non. Bureau, d'accord. Ceux qui baloba qui IDPS, oh non, Mexico IDPS c'est fungwana. Et Kabouani. IDPS ezali partout. IDPS ezali ko fonctionner. Wana limité ezalaki siège social et donc administratif ya parti wana. Mais yeba yango est-ce que fonctionnement IDPS ceux qui ndeko aza par exemple na Amérique pour ça la activité à parti akoyaka kanoki na IDPS soki ndeko moko azali par exemple na Bowende akoyaka kawana yangote soki ndeko moko par exemple azali na Mwema akoyaka kawana yangote soki ndeko moko azali même na Manyema azala na Kasumbalesa azala na Idiofa azala par exemple na Kasonga na Chela akoyawana te ezala azala na Mweneditu akoyawana te c'est-à-dire activité à parti ekosalama esika o parce que IDPS patrimoine national. Donc ndeko nyonso azali na ndingisa kosala activité à parti esika ya azali essentiel IDPS dans la visibilité et la vibration. Voilà ce qui est important. Voilà, et le remoko bosani mingi numéro de téléphone na ba contact na bino pona bandeko pe bazara peut-être na besoin ko solo la na bino deux fois eza mutu mususu akolo ba Rebecca na za besoin ngamo ko na solo na ndeko Medar ata na téléphone pona tuna mituna
na boyi eleka na munoko na yo pokende na ebite so kopesa numéro. Merci. Numéro à contact ezali bazwa yango plus 243 9 719 680 na bandeli yango plus 243 9 719 680 Yami Balé, plus 243 89 72 46 571 Nazongeli Yango, plus 243 89 72 46 571 Dekomedar. Bongo esiko to yaka wa koluka ndeko Medar azaka ye mokote azaka pe na bandeko bazalaka wa bango pe na bazana liloba koloba par rapport ya biloko ezoleka actuellement na IDPS et ba combattant pe baza balobi maman journaliste pesa biso micro to koloba pe tozana makambo koloba voilà na ko poussana déjà nazo ndeko na biso ye pe apesa point de vue na ye papa bonjour. Bonjour maman. Nabité soko zana eloko koloba point de vue na o ezanini par rapport ya ba makambo nyonso zoleka au sein de l'IDPS actuellement. Makambo zoleka na kati ya parti na biso IDPS eza vraiment mawamingi, c'est regrettable. Lelo soki disons peuple congolais a s'adhérer na IDPS comme un patrimoine national par rapport ya ba valeur fondamentale. De ba valeur fondamentale on a au Tshisekedi doit respecter, il respectait le texte, la constitution, les écritures. Mais actuellement, dans le IDPS, nous sommes bloqués juridiquement. Mais pourquoi précipitation on a convoquer le congrès? Nous n'avons pas de président qui va convoquer le congrès. Personne. Bon, bango va violer l'article 26 du statut nabiso, ba mikoti congrès, ya mbangu. En attendant, bande kwa libanda ba belge, bayaki awa batali ki IDPS c'est un grand parti politique na kati ya Congo pe en Afrique, il faut partir à la INU et Sangana. Le belge je dis bien. Ba kok ba nongo na biso. Ba ye ba loki to luka doyen ba kepa monsieur Valentin Mubake, ba kutane ne ba sololi na ye to lingi unification selema na IDPS. Abi problème ezate unification na biso na ba texte ya parti. Notre statut et le règlement intérieur du parti. À sali cahier de charge, après si bango, on peut trouver que normal. Ba quel côté bandeko Félix Obazana ba Kabund. Ti le lo batikala ko répondre te bandeko ba Belgique. Ba kenda 3 mois déjà les cas. Commission préparatoire pour préparer conclave. Ezalaki na Maman Albertine Kilemba azali comme présidente de la commission préparatoire. Akena ko kutana toujours pour na émission to sangana bona. Balingite. Dernièrement, on a image. Ndenge Maman Albertine akutana na bango ba ko bise bon dans 72 heures to kokutana na poko nango balancer date sa congrès pour dire que balingi unité te toyebi calcul na bango calcul ezali na bango ezanini calcul na oteke la Moïse Katumbi IDPS ko sala Kabila kine parce que dauphin ya Moïse ya Kabila eza nani Moïse Katumbi yebani bakutana ina Kagame na Kabila na Zambie nani yo ko protéger bentera ba Rwandais na RDC Kabila présenté Moïse Katumbi. Yango Moïse Katumbi a bengi ba soi-disant politicien au bazali ba opposant. En Afrique du Sud moyen $1 million, $1 million ba sangana ko pas soutenir Moïse Katumbi qui est Vidal Kamera ko féliciter, a repé sa félicitations, il y a Kobime Ndeko Chilombo. Donc pour dire que bino boza ba mikolo bosi bo comprendre les leçons bo soutenaka IDPS c'est par rapport à ba valeur fondamentale o Tshisekedi azalaki nango o biso tozolo ba benga biso mubakiste. Mutu nyonso ba benga ka mubakiste azali mutu na idéal. Baloba Mubaka longwa balongola ka ekaka bazongisa ka ekaka de son vivant tient Tshisekedi balongola ka ekaka bazongisa ka ekaka na Afrique du Sud na dialogue intercongolais Tshisekedi atinaka Mubaka za la vice-président na 1+4 Mubaka bi non na ko assumer biloko te yo boyi ngana ko na biloko seki yo biloko mozo mekanga Mubaka boya et Tshisekedi atikala kotina mutu mususu te il y avait des Mukendi oh Mubaka ozengisi zo poste ministériel tala Mubaka boyi azolité pour na bien-être ya Congo pour na ba intérêt individuel. Donc biloko wana isa difficulté. Et puis total kuna vous voyez il y a que le clientélisme et le tribalisme nous ça les gens ne maîtrisent pas l'IDPS ba to ba IDPS. Attends mo pandi sango IDPS bien. Les textes ndelo ba valeur Tshisekedi to tambola na yango ndelo ko bloquer Mobutu ndelo ko bloquer akena Musée Laurent et ko bloquer na muto aza sur place azo ko kate c'est toujours l'IDPS bazi ba bomi Tshisekedi pour na poste wana primature Tshisekedi ko apesa confiance na conseiller politique Valentin Mubake ba éliminer Tshisekedi po ye Chilombo vanda wana et to yebi yimtazo remplacer Chibala mais bazo mikosa parce que ezo ba yebi yango te ki bota molile zali oyo ko zwa bango nyonso ko kwea bloc
Donc bakei vanga makasi ezoya ezobalaye assainissement ya classe politique au mais il n'y a rien bango ne bossa distraction donc tolobi bopo toyebi keno ezali ba aventure bazo sala kozwa IDPS côté que lango Kabila bandeko na so boza libanda bo fungola misu c'est pas pour rien tozala sima Valentin Mubake par rapport à la valeur fondamentale o etina so tozala sima Valentin Mubake aza muto aza na ba trace Etienne Tshisekedi biso moto moni nous sommes des grandes personnes to moni ki aza ba sima Tshisekedi yango na soki le Mubake pesi mukongo to bwaki ye mais banda tozala na ye il est Mubake azala ka ndengwana tutambola ne malamu rien. Solution politique ndé ko trouver solution c'est les conclaves pour to ke ni bango bakena congrès et ça ci bala sala congrès za wapi bango pe ba sala congrès ba za wapi yo zala mo pandisa ngozala ko mona ba représentant ya minene hein ya ba chancellerie mso zali o mona ba kuna ambassadeur na zala kuna ba représentant ba ne ba zala non ba bengi ba tuna bango o ba ye misusu ba na IDPST ba ye kaka wana po ba sala iloko ne kende di yo za nani yo Yoza nani 90% tu qui yoza nani nakata IDPS biso to bandi na scène ba sous cellule tito comme le président sectionnaire ya utika bu na vaga comme cadre uta wa pena IDPS pyramide renversée d'abord ko banda na C ayebi le côté biso to bien il n'y a rien et puis ce qui toke na ba critère mususu na ba niveau même ko zala niveau d'étude il ne mérite pas expérience ni nazanango il ne mérite pas. Donc, biloko nyonso ayebe candidat ya biso ya soit disant IDPS bazolo ba candidat ya président ya présidence de la présidence ya élection ya présidence de la République akoma président de la République Chilombo bandeko na biso boza libanda bokenda libanda pambate bokenda libanda po dictature ezo boma na mboka ngone bokenda kuna to benga bino mikolo nyonso ndeko tindela ngai boye bafutela bana classe ndeko yazo bela bonyoko maka fort po bolingi biso mais bofungola miso na aventurier politique o bazo accompagner Kabila. C'est pas pour rien que nous ne sommes pas des fous. Et la réalité, Obino Boyebi, Félix Tshilombo, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe Baloba, Elio et Yengai. Basala, donc, Basala pacte, c'est ça. Bango, Yango Sala Tshisekedi a koufale lo akende. Doazo mona mutu musu soit éliminé, et ça Valentin Mubake parce que c'est un autre Tshisekedi. Soit Kabila Ebaïke, Valentin Mubake, aza aventurier le kola bango mbele anomakaye parce que combo c'est na table et ça qui combo ya Valentin Mubake kabunde autour bango ina ne pas ça la que pour le bango oyo ya secrétaire ya Cinco shola autour bango ki toyeba ki za Mubake toyeba ki za Mubake batuni olobaki ti pona ni ute na ko kolobate il avait raison ki akolo lobate il faut président de la République a nommé a renoncer moko ya ko lobate mais bayebaki mais kabundu bayebi ki secrétaire bisa bango mon premier ministre que j'ai désigné c'est Valentin. C'est Valentin Mubake. Ayebi sa famille biologique, ayebi sa IDPS, ayebi sa rassemblement. Pour babi que Mubake c'est notre Tshisekedi yango baboyaki. Mais comment mutako nommer sans pour autant à consulter oté. Yango ben c'est Mubake comme personnalité politique pour manipuler Mubake mais akoki Mubake était parce que notre Tshisekedi. Mais bako vivre qui est Valentin Mubake bientôt là. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des surprises au Valentin Mubake. À Bombeli Congolais, à Bombeli, Ndeko, Baza, Libanda, Mboka, Baye, par rapport à la politique, il y a Mboka Nabiso. Mubake a fort, Azana Batrace et Etienne Tshisekedi, même les Blancs, ils ont vu, même les Congolais, Bazali, Beli, Bayebi, Mubake Ayebi, Azana contrôle, il y a toutes les fédérations, je dis bien, toutes les fédérations de l'IDPS. Oh, il y a IDPS, Mubake a contrôlé en gros. Mubake. Bango te wana ba théâtre zo sila kaka sikoyo Kabila zo noyer ba onyo so quoi il y a rien. OK, merci beaucoup ezalaki kaka moi ndambo ya maloba to ngaki penda to zwa ndeko na biso apesa pe point de vue na e par rapport ya biloko ezoleka na IDPS actuellement vu qu'il est un vrai combattant de sang pe ya telemaka toujours pona ko lobela o ezali ba valeur et non ba anti valeur na marambeli kaka na IDPS sinon tozongi lisusu poto continuer na ndeko Médard et puis nous allons vous dire au revoir. Merci beaucoup na bandeko bolanda biso mingi mingi na moni Pierrot Malanda mokonzi ba terroriste na kati ya Europe en tout cas bambote belé na ndenge opesa info 16 confiance et puis vous allez toujours connecté pe branché. Merci beaucoup na camionnette Mbola descenda Simo Kimbango abenga kinga lobi Rebecca ngana lelande ko Médard mingi tango lobaka penza na mona rapenza ke tozana besoin ya bato aboye poto ba vérité mususu ebima en tout cas mbote mingi na yo camionnette Mbola et bonne guérison à toi maître Hakim Kabongo babi santé ce qui est dérangé c'est
bosengaka mwa repos po zonga malamu et puis yebake na Kinshasa wa tozozela o déjà pour bientôt et na bandeko nyonso bamesana kolanda Info 16 Rebecca matana pona bino et puis na senga bino toujours bo s'abonner parce que bo rater ata information mon côté na marambo nyonso le kaka na Kinshasa. Grand merci na famille nanga famille Pukuta depuis Champagne. Grand merci na famille Info 16 et pourquoi pas beaucoup de bisous à Jimmy Kiambi et na bandeko nyonso bolanda kabiso et pourquoi pas aussi na ba maître nyonso bavani na kati Europe, Amérique, Asie, Océanie. Nous allons toujours ensemble, comme on dit, il n'y a pas de souci. Bisous na yo, Aaron Lubamba derrière la caméra et puis image. Info 16 yemoko tonton minga mbala série. Pona lelo penda na pesibino bambote ebele puis to kutani mbala esima.